batama banga neti ya open ya bien wana neti ba passer Ricky Manitou azo banga na ya peso kombo na ye obwaki na masola bêtise conseil ali bozongla ba jeune na mingi nyala ata again mamingi ni couper munene si mamingi ni couper boju nzoto ya Manuela kitoko ali bojubo bo salongo suki boudin et komitala boye mais azana 5 7 bana fa koma bongo te wala problème ezate entre bango na bango c'est normal bino na bino boke na ba délire na bino bofinga na ata nzoto ne boye Chantal Bola luka bofinga kaye aye botanga te bokomate mais bolobaka jamais manzoto po tala Taylor problème ezate côté wana bino na bino bofinga na ndenge bolingi boloba na ndenge kila luka bo merso ko finga yaka lineti wana kasala ta maneti po ata problème na miso mais oui suko bango ba comme ça on dit sujet de prière butala Congo kimia po boza pena kimia Congo kimia bao tu balingaka biso balingaka wonya muzika maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yango yo et na makambo sika ba image sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo kimia 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 na Congo Kimia Congo Kimia TV mbote mingi na balandia Congo Kimia TV chez Orgasme Manhattan balobi chez Orgasme Manhattan masolo kitoko ye mlo monika eke pati bofundo toujours takas de toi na masolo nini siko toi nango masolo ni toi nango na kati ya Congo Kimia TV babi Congo Kimia TV ne makambo mais il faut boyer ba masolo ni toi nango parce que to yamba lelo boss ye mo Congo Kimia TV masananga Orgasme Manhattan ozalawa apesa mi alobela biso makambo nini ezoleka na kati ya communauté na biso ya ba mangalaphone eloko nezoleka na ba petit na biso ya basi ba petit na biso ya basi ba rando wana ezoleka eza nini oyo bana bakomi kokota na kati ba mibali bakomi kokota na kati ba parents bakomi kokota na kati ba inconnus donc ba innocent bakomi kokota na kati donc na koyamba lelo Orgasme Manhattan na plateau ya Congo Kimia TV to mirana ko solo la na mo makambo ndenge ezoleka to mirana ko solo ba mbote mingi epa ye moko ya bamongo mama sisi tokos confinement toujours nangana beta masa zongisinga kongoni mbote belé pa ya Aurélie Samba mbote de belé ngwana mama présidente na Paris Bossen TV na Arsène Botango ouais AVV Arsène Botango président Robert Madia Maître Chameau en tout cas yo mo ba mbote na bino nyonso mbote na trop na c'est kitoko donc bon monde déjà Orgasme Manhattan aza déjà nanga awa donc systématique bo ba systématique oyo biso bitu banda idéologie na pas parole zwanga bien donc systématique yi ba okandina na Londres pas parole ba okandina souvent ka pona tijiga danger mais il faut que ba okandina pona tijiga ba lobi yem dans le bagi fallait beta na Londres ba okandina mabe mais fali fa beta ni garanti confinement était batouté dans confinement au mystique danger mais confirmé c'était déjà battu donc depuis qu'après ma solo fallait habiter à Londres on a pu confirmer on a pu confirmer mais tozonga na masolo na biso Manhattan na bandi na yambio masalanga yo moyibi makambo ndenge zoleka na milieu na soya batamangala pona ba petite sœur na biso oyibi ba petite sœur na biso si Chantal Bola Chimeni kiala na petite sœur so Manuela kitoko na bandi ba misa tukaka voilà pour le moment oyo moko moni ndenge makambo izoleka entre bango misato wana baza baleki OK baleki oyo tozala rapé to sola un mona bango bien conseil n'opesa na baleki na misato na makambo ozo mona ngo leka na ba guerre na bango est-ce que ba guerre na bango ezoke na ndenga bien be ba guerre na bango et baby par rapport ya liboso ndenge ezalaki bon en tout cas ndenge to lobaka na pesi na ba petite sœur ba mbote na pesi Chantal Bola Chimeni kiala ba wana pe ngande na yebe bango Manuela kitoko ezaki makambo na yo yo mto yebaki malamu puis mto kotseke na milier ngai makambo yo tango ebandaki petite sœur na ngape mais azaki ya moi distance na ngai bon ezaka ba Manuela kitoko te baza pina ba maminge ni pe donc voilà ouais mbote a trompé maminge ni pe voilà Pasteur Angelos
mbote belé yango wana voilà en tout cas rando na bango tangi bandaki comme le ezali loko a fait divers donc télénovelas bato bavandi pe na bazotala bazoseka voilà biso ngana okuto komaki ba padre na bango voilà ouais tu faut que nano bokena boy ngalo mo benga nani koko ouais chimeni kial nani koko moi si yo koko mobali voilà yo nani yo ke non vous allez papa bon comprendre que Orgasme Manhattan alors peut être une histoire vraie parce que tozala ki pe na kati wana bokolande pas Orgasme oui bango bazala ki ba petit na biso to kuta bango dana barando na bango na bango bando sala na banelika anelika mbote belé ngona petit na biso bazala na kati o to liaki mbongo na yo nani petit na Patrick Igor Patrick Igor mbote pene belé mbote trop belé ba rando zala ki ba wana Igor a attaqué Nelika attaqué Chantal kuta longwe type Paris Belgique oui biti image kenache yo kita Nelika lobi na kita te lobi na ngoto mona Nelika filmer papa Anel ya Chantal a payé combien 5 € voilà mais et maintenant que kitoko bu Chantal kuta benga yo non parti mo fondo ndeni ngana moni ka pecho na fona dame yo pesa conseil ni pesa te na ba te wana adama sono rando ke ndaka bongo ezala rando kaka mais ezala ndenge ya mabete ezala rando kaka internet mais na libanda bozala toujours famille bozala famille donc liboso banda okende banda ke bongo bu ngape na bengi petit na nga Nelika pas ezaki pena ya kati oui ngamona zala pepe mbeno ntango benga ba voilà na bien Nelika eke bien mais bokenango bien parce que batu plena bandaku bazovanda na baolanda bino et ça la bango bien to bino siko bolongola ngo na boule ya kokana na ka bambeli banini bamilangi banini yo Nelika nebi ozaka no mwa mukuse mo matsamba na kitoko omona bu ba ndo sala sala kana esimbaka donc ne bien banini Patrick Igor ye akoti abandi ko bebisa wana ko finga tout parce que so akota do ko ben ko bezim ten akina songson na ka ye akina songson ye akina na jar na ye ouais amoni ke no Anelika na moto fona takia Anelika ouais Chantal Bola na moto faut attaquer Chantal Bola maminge ni kutu petit nao asala tout za ba masa ngana boy mais toi il faut bo santé pour maminge ni pe rando pe banda yem ta banda ki kuna na Hollande pour maminge ni ya Hollande zalaki ouais ya wana Hollande o dos ko na Paris na Belgique tout ça ya nga kasi to sauter nga pina don to zonga pina place fondation voilà chimeni ki ala to sola oyebi oui na yebi mo chimeni ki ala besoin de so na vienne parti fallait ka côté na ngai ngape mungu Chantal Bola to seki oui yando kini bien anini en tout cas to ane se pana rando to bisi bango ndenge za to vanse bango na yo rando yo bato ba commencer pela lango ba komo nango ya sur rando comme nango théâtre de chez nous théâtre ouais donc les autres distresser bango alors boza calme confinement ko ya bon mais mango siko na ndinga bien donc yum to pesa bango idéologie wana oui na be confinement ko ya na be covid 19 ko ya na ba rango donc yo ndenge to banda ko sala donc yo ba déjà que masolo ko ya déjà covid 19 ko ya na sinala ka yo me yo check up makate teli moza ka ming fali kate mandefu aspect belé abituka yende mobutu yango wana bande ko kipe vomati mais vu que nga no visualiser lo na mona déjà covid ezo ko ya des appétits tant ba confiner biso et qui est bien tozo ngasko na lisolo kene non wa pas et puis que Chantal Akeilo à Belgique ba so na Nelika bu ba so na Nelika ba zongisi boy ba ke boy bu Nelika pesi papa na Chantal 55 balles seli kwa kisi donc rando bandaka wana siko bandaka wana chimeni ki ala zalaki na yaka moto asima tozo benga ku nani ya ba ki alos ya komaka kaka bu na zongisi balles et pas na yo ngaibo parti bo fondo gérer bango après yusko expliquer nous bande ko gérer bango après nga na suka na mwandambo wana na kongo coach na petit na nga Nelika te vie na nga telaka ka Chantal ko mo manquer nga respect amo finga bana ngabi te soko ko mo komutsa bana mabe mais rando parce que yo za na kati babi ke Manhattan ipe mutu bina donc bina ke ala musi bina poke wana parce que babi poche songi na kati ya nebele sur la question ko mana parce que yo pe Manhattan oza na kati wana obomi ebele na kati mais conseil za songi tango pour conseiller mutu eza songi mais niveau ce que komi bo mais ce que tali bien nga écoute na za pesa songi te mais ndo conseiller grand songeur peneza ki ke mafumbe otete la pire petit na yo wa petit na ye kuto avanda kuna ye boso nani
bosona ni na bien Holanda yo ngana kino de naissance na azo mutetela ndeko na ngai wa mtazamba ndeko non c'est normal fingi biso ate mais yo mtazamba te ya kinoa bu tubisi bango na bokena ngo boye za malamu te so bokomo finga bana banjuta bana après ensuite de suite totikeki bango na moi na kati wana et puis ba question na ozela yo mais siko ya bon to moni ki expliquer biso ndenge makambo ndenge mo parcours ndenge banana ba pesina ba bani mais siko tozolo ba penaki na makambo ezudi ka mikolo yo o tozomona conseil nous opita na bapeti na yo to boyite ke randa ngo libosisa ki ya moi elo mo ya bien ko elo mo ba stress na ba parler pas ba main pas ba massa msusu même biso moko pe banini pe to ba kota e mo to se kana kata ba groupe mais ndenge rando pene komi na nicho yo les subana baza ba innocent bazo fingama pour lobby pe bana ba koya ba block on ezotika na ba YouTube conseil nous opesa et pas ba lek ne so basi bon ngatiko eloko nazo loba na bango ngana opesa conseil te po yo moko loba na ngaya ba petra ba ko conseil te olobelek nango ponga pe na meka na yo to kota la ligne oui ngaku na conseiller Anel Gazanga yango moto loba na rasute retourna nga place pourquoi Anel ka to loba na rasute ba to ke no boto zonga sko place pour na Anel ka bosola ko fingana o bozo fingana bo fingana na bino mo boko mena ba guerre ba saki saki na yo elamba na yo zongisa boy mais voilà quand même non ok bien et ok non bien voilà et voilà ok bien tout en équipe na yo parce que yo père moko mabilamba bani Aurélie Samba apesi bambote belé pa ya yemoko otobengaka de la carte Antoinette Samba Antoinette Samba beti Milka Kemba Tokos Nana Bituma El Kamima merci ko la première de Lausanne j'aime mon mari hein et maître Zéphie Antouf Mikolo babia autant la Mercedes ya sika passer Ricky Manitou avec la Mercedes bambote belé ngwana tozonga na lobala sikoyo bango bandeke ngo bien mais ndenge bakomo finga na bana banini mibali voire même kutu tomoni ba voice comme kota donc nandinga ko expliquer ngo pena nazo kokate parce que et ça na salité bano biso to boti obiso to boti obiso to adoptaki parce que bango basa bote mara na bango batata na bango ko odino image ko no litambule ça ngai conseil na lo bana bandeko na ngai basi neti ba Chantal Bola Chimène Kiala Esther Angelos nani wana mususu en tout cas boluka bo arranger o to ina na premier soin ya bien to fingati parce que to yebana ki to za batu na bino mais na lobi ati premier soin ngo yuzuke no pina ndenge ya ndenge pina ko talon na katite yo kota na nga mon nambo na solo ba kina ke na bite so masa ko kota ngoti na bite ko ndinga nga bino baleki na ye donc ye ndinga nga ka donc mote pelaka donc yanga zo boya po ga biki bofunda ka pona bomba moto conseil na zoloba bande ko nanga Nathalie Manuela Kitoko bambote ya trop na pesa ko déjà bambote maman paradis Chantal Bola tokepe sous ce pas petite sœur na biso hein Chimène Kiala donc Esther Angelos bino tout ne bozakana bobo mamoto pourquoi ba rando na bino esengi ke bozala entre bino na bino yo finga muninga yo kuna finga muninga okuna bimisa saki bimisa elamba mwene boki na bagere na bazara wana entre bino c'est bon ou bien qui côté bobu c'est bon mais parti na kati yo eloko na kati yo te pardon eloko moni rando zaki nango bien biso yebike Chimène ali na rando te mais ce que loko venait déranger Chimène alaki na sima internet ya ordinateur ya komanga voilà yé mtaza ko coach on est ça la sco ki yo ko taranda yes ko moni Chimène Kiala na ebité des autres sont relation avec Chantal Bola vraiment surtout to comme na niveau ba relation qui bozana muninga pole bo panzani boko mo fingana wana j'espère que ça n'aura pas kota basi mais eza pena eloko nga sepelite eloko nga mana yeli Chimène Kiala na Chantal Bola boko ma jamais na niveau au bokomi siko eloko nini sali siko ke Chimène na Chantal ba koma na niveau wana c'est ça le problème eloko nini siko nani akaboli bango baweli nini siko toloba neni ke Manuela mtako panza bango ou bien peut-être Esther Angelos mtapanzi bango ou bien to éviter bana ba panzi bango ya mamingeni mtapanzi bango siko hotel mosola bien na Chantal faut le goyeba oza vie na bango bako na ko boya teke expliquer yo parce que ndenge to yeba ki Chantal Bola na Chimène Kiala mariage ya Chimène ya Chantal Bola Chimène kazaki maman
qui wana za mama yo za ki koko yo koko donc koko mwasi na koko mobali ndenge zala ndenge banda okende maintenant ndenge faute koko mwasi na koko mobali bozona ndenge faute ndenge ga zala ndenge voilà vraiment quoi biso zana biso ka ba nani ba yana ba papa banini mais ba koko anani to ne yo za ki est-ce que mawe zo ko pesa même ngana zu ba coup de fil à danger parti bofundo il y a séparation il y a Chantal Libola na Chimène Kiala oui et que ça la jamais ndingwana parce que Chimène Kiala iba kati ya Chantal siko yo na biki te Chantal pa iba kati ya Chimène voilà mais est-ce que siko ba komi ko bimisa na siko ba kati siko na lobi yango ke place pena ki komi ya mabe yango wana mais siko yo moko pena ta ke yo pe koko pena za na kati ya makambo wana pe o miki ko sala ta moi eloko moto yeba o sola ta na koto la côté gauche to droite to yeba ki ni ne zoli kana kati ya miki ko sala ngai ta na zali koko yo zala ki mwana obi yaya yo fo banda ponga koko na yati mais ngala bandi ngala banda ba singo o vie tala ka reza boye justement mal même explication na tabeta ki mabe ko tabeta ki mabe e bebani voilà et comme même okutu na mobile Chantal ba ko misa voice na o ning waso kota para ya Manuela mais on a ce qu'on monte que mabe Manuela sikoyo aza petite sœur yo soko talié aza na bolingwa John donc séparation ya John aza pe na bolingo na séparation ya John na ye ti balinga ka baomba adisera ki ngoti ti baomba balingani oui baomba balinga mais moi ça linga mingi toko pour Dieu pas kendaki mais azongi momina sengi ba pardon il faut to le rappeler sengi momina ba pardon sengi momina ba donc c'est que bazaki na bolingo alors moi séparation wana et pesaki ke na kati wana mabe Chantal déjà ko ya shi ya nani ya petit wana nani Manuela Chantal lingango vraiment ti muta adoptaka ye kialos ngazo parce que ngana no sola tona kia ba seko zaka ba ya ba bitumba o ya ba nani yango wana ya ba nani ah moi ça me peut so mi José la reine pe azaki na kati denda mo moke denda mi José wana donc mi José bango ba adoptaka mauvaise herbe voilà mauvaise herbe dans la côte na bi ke Manuela ko la ngai vieno ye ngazaka jamais vena yo to ka vena bon ngapena koyana na groupe na milliers na banzoi na biso na sepela ka primate na monaka déjà na musika ke ayeko zwa mo eloko te bango tu baza baleki ya sangsaka baleki nyoso to ya boya ka te ndenge zana azala ki petit na yo atipeka ka petit na te mais ngapena nde na monaka ye na sepela ka vraiment te azala pembeni na ba petit nanga pourquoi parce que na monaka déjà Covid-19 ezoko ya ah bon oui na monaka ta Covid et l'on est la kisiki yende mutayaki ya kisiko kubibisa kocha Covid bon tala niveau bazo pesa yo ba information o lobaka soza mwana maede o loba no Chantal aberjanga chez Chantal alesanga yo bolesa Chantal to ba pire pourquoi on bimisa bloga boy bon yo pesa non kenan na conseil na auto yango tozoya voilà Chantal so talié ha petit moko a comprendre que internet ezana pona sekisa na bato adana ba délire na bien ko ba seka ba yale news viera nga parti ba fone viera nga yango wana voilà bo ba koti wana yango na milliers na groupe c'est pour ndo tambola no yo moko yango na groupe so komi à 4 5 asuri baby yango wana a Hollande asabe bana kina nani mamingeni vienae mamingeni vienae mamingeni pire ya na ye pire ser na ye kasi na to bejoka da kiyangi vienae voilà mais a paloli mamingeni beba nangi déjà paloli pe ba petit na biso mo ya ba koto yo na mobali ni ba jouer avion ba dieti kuna ba ndo bete ba va na hôtel ouais voilà dans la niveau donc place ya kaka ikitaka ba poto mona guerre Chantal na Nelika ba bongisa ki to kutana ba na Bercy ya vezo mariage ya vezo ba yambani ba photo isa ba sola ki to koyi ti kimia pe e comme nonga ya ko fingana kaka ya mamba bilamba mais ndena zo loba premier soin auto yo loba soki boyo kité que ça soit kotoyo que ça soit koto ngako tuko Manuela na okipete po azali na Hollande kuna elle s'ennuie yo ka ngait azali le okipete pona nini parce que ngai loko tungisa ngai guerre ya Chantal Libola na Chimène Kiala mais soki ya Chantal Libola zo déranger na maman Chimène Kiala donc ya Manuela pe faut déranger parce que il pas appelé ki kaka on a fait déranger de yo
bon oui nga c'est normal déranger pour bango tout baza baleki hein na boya moroté nga pe na nga droit boya ye ezaka ke to boma moto entre tous les trois côtés wana omoni Manuela ninga zana ye azali na ningwana nga otala siko Chimene Kiala pour nga zeko kwa donc yo siko donc yo otie na rouge na otie na quarantaine asa na quarantaine pour Covid-19 voilà tout voilà bon pesa siko pour na Chantal Ibola na Chimene Kiala ninga azoloba et ça depuis na passe komona eza kwa tinga na yoti to beba na mo pe na couche bato ba ebité ba pe ya ndeni boto soigner leki mais bango bako besoin na internet trop donc toujours risqué to yoka même na ba makambo to yoka te o ya bango moko ya kati bima surtout vraiment pour la bino mbale pene sali mokili pasi donc bino mi babina Chantal pena yo na maman na yo penza o bebo na benga pena mère et donc il lembisi batou et sanksi même batou ba Chantal tala bon tala nanu bo baby si donc na ndenge mo fallait pas Chantal s'il te plaît tala ba ko ndin tala nanu bola moyo ndeko no moi Chimene Kiala aboma nzoto pour na mariage na yo à part ça mais na bolingo na yo mais yo pe Chimene Kiala tala pe bolingo o Chantal aboma nzoto pour na yo koko na ye koko mama kutu mama bo umel na bolingo mais lelo yo bo bafu yonka boy bo bimisa ba secret ya mobala Chantal bo bimisa ba secret mobala Chimene ya bana ba koti na kati en tout cas ngana zali Congo Kimia type comme en collaboration avec Pati Bofondo to ya osala be mission biso ya ba fali pupa ba faire rigola ba Koffi Olomide parce que j'aurai ba moto mais tant que tu es bino pour te jouer appeler belé ba bi bana na bino botala niveau ba komi oui donc c'est la première soin oyo bozwa mayili to ebike eza passe pour na boyoka mais to osambela nzambe avant Covid-19 ici là bokomi yokanela et puis pe ekokota mais ba obo tikali nango ya kati bo bimisa bo bomba ngonana po ya somo ezali obilo mbale boye mais est-ce que yo conseil no pesa bango batika makambo yo na mtaza na kwena pour le moment non pour le moment ndenge baza show pour bana mo show ata to lobi boy to loba biso est-ce que ça sir est-ce que bazonga sunde bino nzamba za munene ndena yebi bango baza ba mama na bakati obimi wana penza mama za na mutema munene eza ba audio moko ya kala bana ko bomba et talaka ka ke lepsu masa peso confiance sala ngo bomele donc ya lepsu nga pende na peso confiance ba audio bo jum supo pour lango bia yo pende o pesa ba audio ta peut-être yo suka la yo bola mutema wala bezoro kuna mtu makamba minene kuna donc voilà tout qui vient nga zoro na lobby na TV na koya komona yo na kopesa interdiction ya kolekisa ba image ya Chantal na ya Chimene Kiala de telmika Chantal na Chimene bango na nde baaki batu na ngai oyebi yango bien yo kenda mariage ya Chantal mais même ata babi mwana voisin pas mwana na yo okenda mariage ya Chantal oui na zala ouais mais on petit bolingo yo pesa ki bango na pesa bolingo ba fout là au transporter mais yo moko ki na fout transport na zupo hotel na yo vai na yo penye na suka film pe ozongi na yo bosuko yo petit parler pe pakolo si pe na ba image ça voilà suko tala niveau wana ba beba na kaka boye kaka na frère na biso bananga na yo kama makambo yo na lia kasusute na lala kasusute na perdre de 15 kilos mais siko ça siko na ndengo ici mati parce que maman na Chimene asaki ndana ngambu ya Manuela basali kana ba mona Manuela c'est un Covid-19. Mais pourquoi yo saka ka Covid-19 na yeba kiango na bishimeni kala ozo yeba ngomna ndo yo oyebi ya ebele ya Manuela donc yo sko dans nomsu ba biso makama ebele ya Manuela ozo bomba ngo parce que ozo condamner ka Manuela Covid-19 pourquoi ozo condamner Manuela tangwa ye abendi na no mi José moni ba milâtre bazara facile fragile na pete aye ataliga ka Chantal Ibola mulayo azanango abikoto na kokate nani wana Covid-19 Covid-19 nani Manuela otie comme Covid-19 ye wana sente virus comme ni Manuela kito OK abendi mbala moko petit na ngami José la reine mwana bota wera akotisi rando na nani golf kizola ya makambo ze bele to koloba te donc yo venir moni en tout cas
na balandia Congo Kimia TV na mon Orgasme Manhattan aza vraiment donc na sanduku ya bafuisi ya makambo ebele donc na bité esuki na ngwa pesi Orgasme makambo ane ebele kutu ngako na ebité oyebité mais na kamo ke Orgasme eza ebele na Igor pe il fait partie na kati ya makambo wana Igor a besoin de moko Igor yeku tu akangisa biso ennemi depuis na tili ya lobisa na biso abanga na obetaye lobisa déjà bon peut-être no la ngo eza ngo pe yete mtapesa ke ngwa kim donc a comprendre la kim tous les cas donc même ba Igor ne bazana faut baloba donc bon tu baza dino na kati makambo mais mamingi naza na katité mamingi ni déjà ça a se retirer ki na comme na mourir a comme ga mourir na journal libandi wana nani na bosani modé modeste yebeki modeste aza libanda pembe bo alela mona bolingo yebi joana alela papa yo lela mwasi bon tout ça ni vraiment bolingo ngo vraiment yango makambo foko tuna ka vile na ba video ezali taneli ka songa sango tout le temps na page na kotaka neli ka balodo bikolo balobi match eza danger koto yo awa bokuza ba information na bango Chantal Bola a petit nanga yakati nazwa ta rokuta na mbali na ote ponga pe na adio moi charisme quoi vraiment mais on a beau frère Sola bien na lingaki fort bicho gene trésor à bicho mais ngaza indi massa neti naza ndi massa Chantal mais kasi tango zo massa Chantal wana beau frère ko respect na bien na yebiete mto yebie tenga pe na sima Chantal ta ki Chantal da petite sœur OK na mariage bozali na mariage nazala ki toujours ba même photo de joie tena na mona été mona ba un jour ba toke na suluwa donc Chantal ozalaka na miso omona ka COVID-19 aye abundisi mais pourquoi yo kombo na ye Manuela Kitoko longola kombo ya COVID-19 wana COVID-19 donc ayem taagi na virus donc virus donc tombe na COVID-19 donc ça veut dire qu'il y a un virus coronavirus yem ta koti mpepe yo lobian kosu nakata ya kupu na bango kasi yango COVID-19 na kosu na ba grippe na ba na manini tu na lobi ya COVID-19 mais kasi tu yo benga na kombo na Manuela Kitoko mais tango benga COVID mais mudno tabi COVID-19 kasi grippe ya ni na coronas kasi siko yo mtu benga Manuela Kitoko nga ebite nga na obanga COVID-19 bon toke na solo COVID-19 ekoti ebundisi mbala moko mi José na o mususu wana la mosa die donné wana nani naza mosa die donné wana mundele mususu wana wasa ba video papa bana Chantali mabele bimara mama ningisa mabele bomatika wana oyo besa ba mabala batu yebaki mingi baza ba femme mariée ba komo mususu ala totanga raté parce que to respecter les passés à jeunesse na bango voilà ils allaient passer mais ils allaient que toi autant pour na bi mutango totanga mosa die oui ningisa mabele mama mabele ningana basi ba comprendre comment ningisa mabele ningana bon voilà Chantali azu bonga yo Chantali makila obosanya non je va être comment nende kimanga azaka ya ba pembe boy bani bu bakitile kuna na Manuela Kitoko na nani petit na biso mi José la reine na tongo boy ba enken na tongo voilà benga mi José mamundi bo sala no te ya photo bete kaka abetaka ete bazwa ke pete para benga kimbila lobi nango zo ba petite sœur na biso msusu nani ye wana kaka mondele lobi nango ambo théâtre Chimene ki ala na mbali ba otambola petit mo boye susu wana bandi ko bundisa Chimene ki ala na mbali nae we mule bitumba ngote na emona ki on ambulance yebu il paraît Chimene ki ala biki Joana ba bete ki pa mbala Chimene ki ala na lobi lobaka ngo wana na sepela ki po na moni ke kotaka na biso to pola rati yango mona bi Chimene kosa asu video ti Polani. Yoza maman, oza na mutema de munene. Chantal ti a commis le niveau à chrétien moké a commis peut-être na souka mais azali na ba réserve à chrétien. Mais Chantal hein? Alinga autour. Siko entre Chantal na Chimene donc mutabandi skonde na Chimene mutabandi Chantal abandi provocation bandi grande siko. Bon Chantal a lobby, Chantal Bola lobby. Bon ngana otanga Chantal Bola pa petit na nga ozonga pe mabete a resala nga pe vidéo te a comprendre mam non. Ya na bi bango bali siko nana bandi siko ko Chantal Bola Chimene lobby boy. Que Chantal a lobby
Manuela kitoko ninga zo finge bakati belé ningwana pour Manuela tanga ye a joika partir moke ya Chantal mais comment akomi kuna akomi ko balola na ndenga munene siko shimana lobi Chantal a boulé ke ye muta zo pesa ye voilà tout ça des maîtres ye muta zo pesa ye do bande ko balandi yango to loba parti bo funda en tout cas merci ningo pesinga micro ningo pesinga pe temps ya ko expliquer nga pena na osepela na ngaiti na rando wana ya Chantal na Chimène bango vraiment ngam na yeli donc yo ngana comprendre to ya ko zwa moi parti petit faux à la pena donc au milieu yango lobi bango mbali ba legi nanga te ngana no bango yo sepela na rando Chantal na Chimène te mais au total te que Manuela pesa na 4 pour na rando bango to le ba ke yo sepela na rando la Paris te surtout le Paris souvent na Paris toi na Suisse mais nga kenda mingi Paris bande nga ba kuna ba Chantal Bolo na Chimène ça veut dire peut-être yo zo se place qui rando ya Chantal na Manuela ba loba ki déjà ba occuper yeti ba tikili ba faux Facebook ba faux profil ba swana o moto ko swana ba faux en tant que yo zaka yaya les kana kazana katkat na kat na ba misatu pesa conseil na ba mutu misatu en tant que ba leki na yo kozala kaka te kanga ba leki mi ba bi même ata mona vazaza mona na mais wana ya yo wana za rande ya yo mto pesa conseil ngana ba Chantal Bola pesa ba voilà boza ya ngai en tout cas pour le moment bon on a température 45 boké na moi bongo mais après bo kita bino mo temps bo kita la nuit porte conseil botika ba jewana bo finga na bana banini pour bo bani ba secret belé nazo banga bo bimisa ba oyo na ne bimiti siko conseil au pesa bango soki lelo ki ba bongisi ata lobby ata bien la 2023 zonga na ka Suzuki camarade ou bien que en tout cas moi distance ça même bible zoloba pardon ça libère d'autant qu'on va resenga na ba pardon ba bosa na bango ki amitié kozana na bango ba kozonga na bango mais boza sko maele ya kokotsa bato na kati ya mili siko ba pesa ba osenga pardon ba obungisa mais siko bato ba koteki na kati wana o ba incliner bana wana ba innocent wana te ba innocence ko ba fingami bana o ba fingami amiki na ba mibali na bango na ba parents na ba bato misusu andinga ndingana est-ce que ba ozana moyen susu ya kobungisa susu mwelo kwa po to ba il faut ba ki bana biso ba okola bana na ba okola YouTube ezotika là est-ce que bana na le lobby ba oyanga kaka noa ba oyebela ngo bango monguna mais le plus important est maman na do ba maman ba bongisa voilà nga pena mawana ngeza na Chantal Bola na Chimène Kia ça passe oui voilà parce que badala ki sika moko badala ki lokola ngana yo omoni ya Anel Ballon d'Or tanga kaka bali mobali na lobi na stop ye pena tika ngo tika pena bala na stop mais azo koma na ikaka mais sala akomika mikolo ka makasa ba photo ka ba beti lisoko cheboye moi de pesoso lisoko za lisoko pe yo beti wala lisoko beti boye ala sa beauté ya maki no boloba ki trop apeti boloba ki trop ke na za moi c'est que ya SS tala makambu akomi to petit wala désolé sauvé en tout cas beau frère merci nous simbi biso petite sœur ouais Oumela kitoko en tout cas bon voilà bo kinenge Orgazi Manhattan ya pesira conseil pas ya balé ki na mi balé ou ba dans la carte France mais ngai na pesa conseil pas bande kolanga ba signer surtout ou même aux en Hollande même nous en France en tout cas bo sala tout bo meka ko boma moto wana pour bino bo moni ngeza bien bino no ba mama ba sœur entre bino na bino bo moni ngeza bien mais bana wana bana na bino amiki boboti o bozo bota wana bozo finga ba innocent ya pamba ba biloko bozo lo ba wana izotikana na ba YouTube lobi bana wana ba kokola ba omona ke mama etela finga nga boy papa etela finga nga boy nga na za mwana intelite na za ne mwana omonte bozo créer ba biloko wana boy ba peke tozana kata mboka ba mibeko tozana mboka ya mibeko mama kambo tu bo sala wana ba makambo tu bozolo ba wana ke o intel aza mwana intel te o kuna yo za boy o kuna za boy mais tona mboko ke mboka yo za mboka mibeko tona ba Kongo te ba biloko na tu bozolo ba wana boko ke pe na bambila boko ke pe boko passer pe na ba tribunal justice eko kanga bino boko beta pe ba peine boko piriger pe mama barando yo yanga mimagi mi José na donc botika na ba boloko conseil bota lelo ke ndeko na biso petit na biso mi José atika na ba cicatrice il fallait pas tika nango elongo nango déjà le baka poto na mboka mundele ba longoli yango ya mundele mo même susu na minute au petit mais indulé mais nzambe merci kaka mandala la mais nzambe merci petit za na bo moyi ba rando na bino bandeko na nga ba sibotika yango
Ils ont sous-binoté, ils ont sous-binoté, comme ils donnent, comme ils sont Bakomo sekabino. Et koti donc kindoki, et koti na mitu na bino donc. Oui, sous normalité. Barando na bino de boke nango. Makile kotanga pe bibembe to kunda na poto. Na okunda su bibembe. Botika. To kundi to na COVID-19. Bolongola bana na kati, bolongola bana bino na kati, bolongola ba famille bana na kati, ba mama mibali na bino ba ofingama, ba semeki na bino ba ofingama, bana na bino ya mike ba ofingama. Comment bolo ake mwana za na age boye, mwana na basala ka eboye. Mwana na papa na ete, mwana na ndekolanga bozo mona ngo bino bo sala bino da bo sali chemin na bino mais bana wana siko eloko nini bo bombeli bango wana bo bombeli za ba poison ba bombe mo za ba poison mo retardé o bana na lobi ba yo kuta na kata YouTube alors mona ki papa inte donc azani papa na ngate papa na azani papa no neza boy et puis parti eloko na oloba ya ma watu bandekolanga basi nakobakisa bazo gagner nango eloko te YouTube Facebook efutaka eloko moko te ya biso nga lo bango soki Facebook te efutaka eloko mais 20 € en alar oui organiser en alar nga na alar mais Marie lo pas en alar donc bino ba chanter bon en alar ba Manuela bino tout besoin ba alar dona bato mabanga bazolinga ba iya bo bwaka bango banga betaka ba j'ai la bouche ba nani o tout wana tout ba la mama ba na ba alar mais bato mabanga binaneti ya opene ya bien wana neti ba passer Ricky Manitou azo banga na ya peso komona ye obwaki na masola bêtise conseil ali bozongla ba j'ai na bino mingi nyala taka ata again oh mamingi ni couper munene basi mamingi ni couper oh boju nzoto ya Manuela kitoko ali bojubo bo salongo suki boudin et komitala boye mais azana 5 7 bana fa koma bongo te wala problème ezate entre bango na bango c'est normal bino na bino boki na ba délire na bino bo finga na ata nzoto ne bo Chantal bola loka bo finga kaye aye botanga te bo komati mais bolobaka jamais manzoto po tala taylor problème ezati côté wana bino na bino bo finga na ndenge bolingi bo loba na ndenge kela loka bo merso ko finga yaka oh lineti wana kasala ta maneti po bo ata problème na miso mais oui siko bango ba comme ça on dit sujet de prière bon voilà c'est normal entre bango na bango ba finga la bango boye ba finga entre bango na bango attaquer mais c'est Angelo so fingo abota raté mais na peut-être na ko na tana botika mafinga oyo to seka poto na kandate mais oza premier soin na pesi mbote pa irsi lipulu na pesi mbote pa ya yemoko bambote belé yangwana passer Ricky Manitou na pesi mbote pa président Robert Madia maître Chamo triple X bayanga bangwana balobi héritier les sang ah ouais et comme tige tout le monde maso na bino to non sko boye po botikara otitela ke mafumbe patia pesu avertissement abisoka yoki yo suna mamba leki na ye otitela ke mafumbe po mutu musu pena to bomisa pena so eza payé mais oui babi comment faut-il yo mobali mobimba ozo kota na makambo ya basi mobali azawana pona koboma moto bona koboma moto ke baleki na botala boye mais ça teke yo pelisa moto pona makamba yo fani na okimia mais lobi ta makile kotanga e bibembe kolala ndeko langa baluka barando petit na yo oya munene o pardon munene tani nzoto na ya oyo petit na mobali nani kelika tenda azobunda guerre na bataxisa ye moko wa est-ce que bozo côté là fonga na ya koloba ngopo guerre wana calme mais pour le moment batiki boy po ye moko ke na ko makambu na ba keni piana petit mo bo en tout cas ngala bika ki ndeko na balik na basi bomeka kotala pena côté wana bolala ka bolamuka bo côté là ye bo côté bo sala barando na bino poto contre Kisasa bo sala barando na bino ndenge tala mobali bo côté là ye Chantal Bola ozalaki na barando biloko no bana osala ba live no bana osala msozo sekisa bato zo bina ba comédie no bana osala leki na ngai bana iko kene kitoko na ndenga moketi o bana iko kene kitoko Manuela ozali pe na makambo mso bana osala ba délire ozali pe ko kitoko même bana iko en tout cas merci à trop na petio nani o ya biso ya Bruxelles nani autobota Anel Gabalodor a respecter pena couple na ye mwana wana depuis abala ti lelo oyokaka trésor alobaka nini pona Chantal voilà oyokaka pena eloko oyokaka soutali kana media aloba afinga donc azo Chantal en tout cas lik nanga bukila lokondo na peso conseil respecter couple na yo ndima te yokanga ndima na pena obima na oyuma ndima obima te non et olobelo côté
ndima bimano yuma ba finga yo kolanda te ba nombre de viana ba 2000 vies ba 3000 vies ba 4000 vies yango nde sko ba viana zo boma bino ba pesinanga ba nombre de vies anande yango nde mtezo boma bino ezokotsa bino na libulu moko boye sans le savoir bino bozo sepela nango me bana na bino lobby bino bozo sepela bino ba Manuela bozo sepela ba vie yo solo na petino Manuela nga solo na petino nga Chantal na Chimène yo benga Manuela yebisa stop soko ki otese gaza bilaki mabe nga na obenga Chantal Bola lelo kana soir oyo na benga Chantal Bola yo un problème na Manuela mais Manuela za Covid-19. Pourquoi Covid-19? Parce que est-ce que benga ça qui est pour yana na Paris yo mona Chantal alanda ki na il bosse Chantal azanani yeso za Covid-19 Chantal Maman Paradis oui il y a un paradis bouche même qui a été mazaki na seboye aotala ba oni swazo ya abengi Maman Paradis na miji oyoyo na sina dui mutu moko aye zela lobati mutu moko aye siko fa kota awawa na sina moni awa ngai vraiment aza ndenge nini ote aza boy bon garena kuna petana ba tena kuna bazana kuna na Angelos aki ateli na ba ange gani Angelos quoi vraiment Angelos ateli habité Maman Paradis voilà Angelos c'est pour ya contrôler a contrôler habité koko simbidi kitoko OK pistonné kuna na pa nani pa ya mi José la reine a me ko clairer ba moni mais ce ko mi José a clairer a moni bien té mi José pas vendre lo ba pété hein mais na lobby ya likambe ote o lekana mi José so atala bango té voilà bravo trop baleki nanga pena bozwa leçon na kama mi José bo vanda kimia bo tike loko bo sala wana po ba vie o bo sala wana ba vie o bo landa yango ne mtezo bo mabino na koti na mona za 1000 personnes en ligne na bando ba biloba loba ozo mituma libulu mo sans le savoir yo lelo sali vi na yo bo komi na ba h bo komi nango mais bana na bino bazana bana mike bazokola petit no conseil bana na bino bazokola comment faut que ozo leka na écran yo maman ozo ba ke mwana na wana kutu azana âge to ya 2 ans so 3 ans ba sala ebo e papa na o kuna o papa na eto oh abota na tata na ye tata bota yo zalaki beta wana babi mwana na okola ba bino ba video wana tu bosali wana ezotika na kati ya net bana na biso poto bazana vitesse à internet lobi un jour mona ke kombo na ngeza la ka interbo kombo na ngate oh mama na ngate oh kamada mama makani bolo mama ayo tu no mama papa na nganani oh donc za papa na ngate eloko ni bobombela bana wana biloko ni bozobombela bana na bino mwana ayoka ke papa na ya sa asala ba système tanga zala mwana muke lemso sango ya lokuta bino bosala me bana na sikoyo lobi ba okuta na ba bloko wana isa danger pour na bana na bino grave boko paye yango soki bino no bobo manité boyeba ke un jour bana bino ka bobo tuana ba obeta bino bala la tête mais to souhaiter ngote to ngote na mon nom de Jésus bobo sana ngo pena mais bolongola yango bolongola Maman Paradis je t'aime trop. Tu es ma première fille d'internet. Chimène Kiala, je vous love. Tu es la première fille d'internet au Azagi na Sima. Parce que Bozala qui bino mi balena Chantal, ya on a ligné qui bino na motima moko na adopté qui bino. Donc bosa la pena effort, bozongela bolingo na bino ya kala ensemble. Voilà. Bolingo wana ekozonga soutien na moto. Chimène Kiala yo soko tiko loba et sinon parce que yo to mesana ko mona oti oloba yo te en tout cas fanda oyebi ba secret mingi ya mwana yo mwana ba secret mingi ya yo parce que na minjo yo Chimène Kiala yo za suki manula moni za komina yo mais Chantal Bona minjo yo azana ba faux Facebook oyo basé belé ba faux compte comme belé ba mitu rouge ya Chantal bazana pona Chantal donc bango vele bakosala attentat pour Chantal allez-y comprendre bakozwa photo no ba défigurer yango ba tiebo e muta za na koluwezi akanto za rabongo nzuko za vrai chéri ozana mobali na za mayi le boto so mandaku bosa restaurant mamba bien na yebi na kati donc mais là maintenant moi moke betango à la mi José ou bien à la Nelka au fana moi calme talavi malamu Chantal sala yo Chantal yo petala malamu Chimène Kiala sala yo ngana iliga bino mi pale en tout cas na linga bino trop pour na ngalelo na suki na ngapena boye pati yo be pesa conseil na
Covid-19. T'es on appelle ça conseil pas avoir misato. Pas Covid-19 non, appelle ça vraiment tout misato. Conseil balek nanga vraiment en tout cas nabiki na mitu mbongeza et pas na bino misato. En plus nos conseils, bo ça ba rando na bino entre bino na bino, bo finga na o libu mubo. O zalo la taki la mbeto boka o la to sala ki bo o ibaki entre bino na bino. Pas de prendre bo finga na. Pour ça histoire na même sika esa époque na bino ki bo ça ki époque na bino internet mo bo. Ba série mo bo ba beta ndeki to beta to bano beta ba histoire ba mère na so kala à Paris un jour pe beta pe histoire na bino pe. T'es un moment na c'est ça li bango rien franchement. T'es celle ba lobi bango loté. Il peut se lobi bango loko mais en tout cas ba nya ko ba niveau ba ko malango to zo mona. Donc ndendi tunde to za na moment oyo ya corona oyo confinement oyo était ya bino bande kolanga. Bolonga na bana, bolonga la pena surtout bana, bolonga la bana parce que bana nde bozo finga bango un jour. Malobo bozo loba wana un jour boy baki bana na bino et ko créer bino ba problème na bana. Et ko créer bino ba problème na bana. Bana bazokola na ba camarade na bango bazokola ba secret na tonga bana ba okola même pas ba camarade na bango e ko bimara libana na ba école na banzela na ba balabala surtout lokona na ba Paris wana. Elo ni bozo bomila bana bino pona lobby. Bozo finga bango. Na kati côté même Aurélie Samba aza dessus. Ya ma trop. O mwana na za mwana na oti. Mwana na papa n'intel. O mwana na papa na âge à 5 à 4 ans, papa na salaga e boy. Tout. Bino bo sale o vidéo botiki on internet e vandi. Bo se pla pona rando. Bozo se pla ngana za danzi na ngana za danzi boy. Mais lobby bana na bazali lo bana miki 5 ans 6 ans. Mais lobby 18 ans 17 ans 19 va ba okola. Ba mona ba vidéo wana. Bo tsolani na bana na bo expliquer bango nini. Boko expliquer bana wana nini? Boko expliquer bana wana nini? Pe bato pe bo chaka bat musu ya libana bo tanga ba kombwana. Est-ce que bozo say conseil ni bo pesa na ba foyer na bango? Bo se met déjà confirmer muni na ba foyer na bango. Conseil na pesi bino balik nanga bo sala ba rando na mino bo sala ka entre bino na bino bo sala bo finga naka ou bien chanter nous bo sala ba rando no liboso sala ba rando no kala ndo bando sala zo sekisa ba tozo bina eza bien Manuela le kana ba conseil pesa ba conseil bo sala ba nini tout mais ya kufinga bana ndi bo finga bana balik nanga eza passé ibana pina ya souci côté wana na ba mibali na bino bazana ba Botala Congo kimia. Comment ça fait la kimia? Congo Kimia. bao tu balingaka biso balingaka wenge muzika mesome balanda congokimiatv.com. En tout cas, partout dans le monde, Congo Kimia TV, yangoyo, et na makambo sika ba image ya sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo. Kimia kimia. Kimia na Congo kimia. Congo Kimia.